Bon, bisika bat bafandi pegi tozana ba ser yebi ben compréhension za la ranango. Ben compréhension za la ranango mais comment ça qui sermo boy malamu vraiment. Ai malamu za qui ronquinaise te. On comprend za qui te que mutu mo boy ba ronquine to mutu mo boy ba ni mais yesoki o taquiner ye. Soit tu s'adresser na ye na makambo moko boy wana nde vraiment au mona e. Ba guerre ba haine ba biloko moko boye ya pamba eza nango importance te pe bato nyonso na kati ya motema na bango baza koyeba ke na okamwa asala ye bango mabe nga petit frère na ye nasengeli ye pardon so kamwa blessaki bino na balangage na ye asalaki bino mabe bolimbisa ye toza na besoin nzela sere na biso ezala polele kamwa akufi alobi eloko moko te pona makambo ya Noela Madinga makambo rancune na Noela Madinga esilaki nango esila kala on comprend azana malamu azana mabe na ye mais oyo ekomi koloba mana réseaux sociaux na ba internet na baninyo to momona eza yango te wana za ser na ngai na olinga te lelo même si azate mutu a commandé tiko nuire peut-être soit qu'on humilier personnalité na ba niveau mo extrême donc on accepter en côté biso tout aux ba passager. Bienvenue Bachar Internet, il y a émission Nabino chez nous, dans la personnalité TV. Un grand merci. Na maman Doris le babi Fumunagas. Un grand merci. Na Vienangai, babi de Dowechi, babi Club 144 de Dowechi. Pourquoi pas Bernadette Massengo, espace BM, place Tozali, à la commune à Bandalunga. Un grand merci aussi na Henri Modogolongo depuis Canada. Et pourquoi pas na mon papa Jolili Atal en chair annonce na mon sunipe na mokoa bana poto bana le monde entier bobike. Toza vraiment attristé parce que toza na matanga il y a ndeko na biso Evelyne Kamou Lopez ngana bandeko benga impangi parce que ngana défenda Evelyne vraiment trop batu belé lelo bakomo bimisa mabe ya Evelyne baibi Evelyne tenga na fanda na etant que moi na bandal to solo la na trop il y a trop vraiment ni na bisi bino bana poto bana le monde entier émission na bino chez nous ton ami mingi tout ça parce que tout bomoni lelo na triste parce que jour J-3 le jeudi tozo bimisa matanga Evelyne Kamou Lopez nga benga vraiment moi si kitoko moi si mbinga moi si velu ya loi GL show maréchal azalo la main basa kitoko la maman Doris Lema babi pona ko monopoliser parole te na sabino pe soirée le 18 avril oyo soirée ya ba boss ngokuta na wana na mère na biso maman Doris Lema na London. Aujourd'hui je reçois 3 fois 100 qui est le petit frère propre Evelyne Kamou Lopez. C'est un peu à parler vraiment parce que sur la émission monte ko blessé batute to solana nande ko na biso azape artiste musicien. Je pense que bandeko pe ba bien na internet ba yebi ma aller l'autre solane ka par rapport parce que à chaque émission to annonce la ya bandeko boaka sa sœur parce qu'elle est sœur na mingi mais na jour J tout cas nango avant matanga ya Evelyne Bima to linga to solane parce que to solaki pe na maman yena na lobakité il faut veto tout naé tous à la poser tout ça là vraiment émission moko bien conçue par rapport à Bachar internet bazolanda biso oyo vraiment to diffuser matanga Evelyne et ko le canadien déjà je dis bonjour 3 fois ça Bonjour Peggy Titan. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. On est vraiment très triste. Nation Balanditou, Bazolanda, on a la personnalité. D'abord, avant Robanda, Batunini, oui, qu'on remercie au Bazo soutenir, Bazo Benga physiquement, moralement, même financièrement, depuis au Bungisi, Oyayo, Evelyne Kamou Lopez. Bon, on remercie quand Batunyon so, Batutu, Bazako assister à ba camarades, amis. Batuka nyonso ba soutenir ngai merci mingi pona bango bakombo eza mo ebele otanga bao ba msusu batikali et ça la propreté mais en général batutu ba soutenir ngai non remercier bango mais ce qui lelo tout le monde qui matanga Evelyne tout ça qui surpris au monde en koufa est-ce que yum to confirmer parce que Evelyne a qui souffrante pendant combien de mois la maladie autozo kaspa disons en bas est-ce que d'abord c'est vrai? Ouais, Mbassou, c'est vrai, c'est réalité. C'est Mbassou Babouakela qui est depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, Bandi Kosalisaye, ti décembre, janvier, Azonga est vraiment bien.
azongaki bien ye mo pas comment rouler na carrosse mais tellement azwaki mwa repos wana nde toanda ozala na ye toosola na ye abisenga non février mars nde azongela baémission mais ser déjà ayokaki na ye déjà moins bien mais babwakelaki mbasu depuis novembre na bon 3 mois ya souffrance ya maladie wana quoi ya mbasu oui. Est-ce que yo bana ozala trop na Evelyne, est-ce que azalaki pe problématique ou bien azali na ba problème vis-à-vis na bato oyo yebaki wene mo bane komona ba rancune ke bandeko ne misusu basololaka te? Est-ce que maman na pesa maman ke non l'autre confirmer on pesa son? Bon bisika bato bafandi pegi tozana ba ser yoyebi ba incompréhension ezalaka nango ba incompréhension ezalaka nango mais kamo azalaki ser moko boye malamu vraiment azalaki malamu azalaki rancunier te comprendre azalaki te ke motu moko boye ya ba rancune to motu moko boye ya bani mais ye soki otakine ye soit osadresse na ye na makambo moko boye wana nde vraiment omona ye moko boye alingaka domination te kenon moto domine ye kenon okoloba ne boye eloko moko boye assume ka oyo ozoloba te kama azalaki motu moko boye ya baprincipe abandaki kotambola selon idéologie na ye adépendaka na motu te abetaka matolo te pa musicien oyo akei kolelela motu oyo boye te azalaki fille moko boye vraiment anda ovivre na badroiture. Est-ce que vous avez déjà visité les artistes et musiciens ou bien bandeko na biso ya presse, quel que soit bandeko théâtre, est-ce que déjà vous avez visité tout ça parce que y a des chroniqueuses musicales, est-ce que vous avez déjà visité déjà artistes et musiciens ba yotala déjà soit maman soit famille? Bon visite vraiment il y a des musiciens tous utés. Tout le monde ande vraiment ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba journaliste bango nde baza ko assister biso comment azalaki moto ba musicien. Comment azalaki moto ba musicien mais jusqu'à l'instant non tout le monde ata musicien moko te aye otala mère na palin musicien moko non tout le monde te. Sikoyo tokoloba sikoyo na minute oyo 3 fois simple na makambo tozolekana na ba internet ba discuit bazoloba ki Evelyne makambo ya ndiko na biso noela madinga ba rumeur wana. Est-ce que le temps que yo pe mwana mobali tango zoyoka ba rumeur wana ki ndeko na yo Evelyne Kamon Lopez azaki na problème na ndeko ne noela madinga webi ke non il faut respecter le mort? Est-ce que lelo na 10 jours na ya suka tango Evelyne akufaki atika ipe ata parole moko te ou bien soit na famille ou bien soit na yo bien soit na bandeko mosusu? Kamo akufi alobi eloko moko te mpona makambo ya noela madinga makambo rancune na noela madinga esilaki nango esila kala seri mo bapesa bango baembargo bandosa su baémission te na nini na comité na bino wana ya média basensiraki bango bafandaki pour un temps babongisaki moto na moto asokipe na vie na ye moto akrashelaka su moninga te rancune ya ye na noela madinga esila kala ser asalaka baémission afingaka ye te alobelaka nkombo na ye te makambo wana to esilaka deja kala na comprendre te makambo yango eyo osekwa kaka boye na liwa ser nde na omomona makambo yango ekomolamuka lisusu ke o noela madinga boye ye na noela madinga makambo esila kala vraiment na bandeko oyo ya presse oyo lelo basangani basali comité mpona baobsèque ya Evelyne Kamon Lopez? na remercier bango makasi en commençant par vie na biso Dieudonné ya Ngumba ba Virginie Manganga na omona bango ba Gabana Basele na omona ba Charlie Prince na omona ba sœur nanga Marlène Kasanga ba Omba Botongo na omona vraiment ba journaliste ebele chaque jour tozala na bango wana na palin na moni vraiment que non balingaki eve vraiment eve merci mingi na o nyonso baza ko sala po CRD na ebimité au jeudi jusqu'à l'instant o nyonso bazo sala nzamba ozongisela bango ya mingi. Evelyne Kamon Lopez atiki mwana tote parce que toyoka ba rumeur bat musu ba loba mais yo vous êtes mieux placé à répondre biso ya webisa na ba char internet bazolanda biso ke Evelyne a laissé l'enfant ou pas? Kamo atiki mwana te mais azaki serment boye biso to aba mibali na boti na tiki lifanto ngana ke bunda na ke lukavi ser siko azalaki motu mo banda ensemble siko bana nyonso ya bandeko na ye mtaboko la bango
ye mutu azwaka charge na bango aza tata mwasi na bango aza papa baza bana na ye baza bana na ye ye mutu andozwa occupation nyonso ya mwana ya petit frère na ye Serge ye mutu abandaki kosokipe na ye baétude bamakambo na ye tout vie ya mwana wana 2 bagi fille na garçon kamo mutu afutela bango banchiki kamo mutu aliesaka bango kamo mutu asalela bango makambo nyonso bazalaki bana petit frère na ye akendaki koluka vie na ye banini tellement aza joueur endo luka vie na Angola charge ya balifanto nyonso wana yaki na nzoto akamo c'est pour cela tolobaki baza bana na ye baza bana na ye Evelyne atiki combien de leki na nsima atiki 6 ye azalaki mwana liboso atiki 6 est-ce que tout le monde est comme maman papa et Evelyne pas en vie oui papa azali papa aza en vie pas en vie ah ouais lelo toujours mon na réseaux sociaux balobi ke basala guerre na moyo te ce qui lelo 3 fois ngelo bake oloba na parole moko boye oyo ko édifier bato bazo tala yo na la personnalité na émission chez nous par rapport lelo liwa ya ndeko na yo Evelyne Kamou Lopez ou bien soit atikala ki na soki aza na problème na bato toté yo na place ya Evelyne sikoso lobi ke non elo oni ko loba na makambo ne se passé ozo loba mama na kombo akamo bon elo na yiko loba na bato kamo ninga aza wana akufi déjà aza mutu aza na malamu pe aza na mabe na ye comprendre aza na malamu aza na mabe na ye mais oyo ekomi koloba mana réseaux sociaux na ba internet na baninyo to momona eza yango te wana za ser na ngai na olinga te lelo même si aza te mutu a commandé tiko nuire peut-être soit ko humilier personnalité na na ba niveau mo extrême na ko accepter en côté biso tout toza ba passager biso tout na mukili o toza ba passager babara ezwinde ke chaku ko sekate on comprend mutaza libanga na mukili azate to bota marana esprit que non to kufa na 100 ans mais batu msu ba kufa na ba 10 ans mutu msu akufi na 30 ans mutu msu akufi na 35 ans mutu msu akufi na 40 ans biso batu to tikali to meka obongisa comportement na biso ba guerre ba haine ba biloko moko boye ya pamba eza nango na importance te pe bato nyonso na kati ya motema na bango baza oyeba ke na okamwa sala ye bango mabe nga petit frère na ye na sengeli pardon so kamwa blessaki bino na balangage na ye asalaki bino mabe bolimbisa ye toza na besoin nzela sere na biso ezala polele kende nzamba yamba ye bolimbisa ye na makambo nyonso oyo elekaki mais botika otanga kombo na ye na bandenge moko boya mabe parce que aza su te pe bino bato booloba kombo na ye wana de son vivant bokokaka koloba te mpo boyebaki oyo azali lelo bozwi audace wana ya koloba biso mpe baoyo totikali bandeko ne topermettre bino te bonuire valeur ya sere na biso parce que aza fille moko boye oyo abimi ye moko na mondo ya média comment se façonner ye moko parcours na ye bato tu bayebi azalaki pe ambitieux oui comment azalaki pire petite ya musicien moko te kamo ke non azalaka mutu afali ayambaka fere te ayambaka nani te kamo azalaki mutu ya bato nyonso abandaki kosala mosala na ye azalaki esclave ya mutu te eloko peut-être nakoki koloba yango wana mais tozomona lelo ndenge ezalaki parce que kamo aza tête d'affiche mo bato bayebani yo mpe tant que petit frère na est ce que moi ata mwa champ moko ete mpona dernière demeure na ye parce que tomoni na minute oyo mutu moko te ayembeli ata kamo mpe tomona yango pololo bayembelaki ye e lelo Kamou Lopez tomoni ata te ke non mwa champ moko ya hommage est ce que yo mpe tant que petit frère na ye mwa hommage moko te kosala Kamou Lopez chanson ya hommage ezali nango ba 2 jours oyo etikali oyo ebanda koleka nango chanson hommage ezali nango wana na sere na ngai chanson hommage ezali nango mais nde tozalaki na ndenge famille nde tosololaki bato mosusu babaki te mamu mosusu tomeka kotika yango mamu nyonso ezalaka te tomemango ya koyemba toyembi mais nga deja nasalaki yango mais natunaki mpe avali na ndenge famille ka nde ezalaka babi non ça sert à rien même oyembi eleki na ba TV nini kamo déjà kufi biso nde moto perdre
biso nem to perdre ba message eza dia na ba internet ba tout ba yebi kamo akufi ata oyembi osali chanson mo boyo hommage eza nango du nouveauté eza nango du nouveauté o eza du nouveau eza ka non to perdre mutu na biso ya motuya yango wana ndeza makambo asika. Est-ce que vous avez déjà coup de pouce à Bisika kamo abandé ko sala na CBS? Ouais, bato CBS bayaki ba organisation kande sala marayo ebi mamba ezalaka ke non place ba kunda mutu place ba matangi kozala place boy bango pe tellement kamo sala ikuna ba ça contribution na bango ba sala contribution na bango. Merci beaucoup trois fois ça. Bien sûr pour nato ceux qui ça message nini na compte ya famille ya nini parce que matin ezobi ma jeudi pour na rebisa bandeko ezobi ma jeudi bochango na limité hein na limité na 16e rue na plaza bochango na salle eza salle dans sa siko to comme déjà na suka message nini okoyebisa na bachar internet bato bazolanda ba retenir nini na passage na awa ndenge matin ezobi ma jeudi pe opesi numéro à contact na bato nyonso bakolanda émission. Bon, na bandano na numéro de contact na batutu ba en émission ba benga na plus 243 89 72 50 763 89 72 50 763 ou ba doit ko retenir ka ke corps et bima jeudi corps et bima jeudi et aux na limité na 16e rue na plaza bato nyonso bazana besoin ya contribuer ba mamsuya ba mike tikali ba benga na numéro oyoyo na PCP na remercier bato nyonso déjà ba mettre main forte na bango na famille ba soutenir biso moralement, physiquement, financièrement. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Merci Tokomina Souka, vraiment moyen 3 fois bois kaba dédicace ces actes parce que moi-même j'ai les armes aux yeux parce que ma sœur Evelyne Camille Lopez elle coûte vraiment cher à sa famille et pourquoi pas la presse en général vraiment il nous a quittés. Je dis un grand merci na Fumuna Gaz Maman Doris Alema pourquoi pas na Metiti Makio là derrière la caméra. Je dis à toutes les personnes là soirée bénie de la femme africaine la femme de Béni Kozala na 144 clubs na Belgique et pas à Dodo Wechi pourquoi pas Kajou de colloque bateau tout bolinga rapegi titan je Lili Atal enchère annonce Clairbeau Boula le mignon garçon de Paris le Babyface bateau tout bolinga rangai pegi titan. Je pense que mission amino chez nous to ya maki 3 fois 100 au Azali l'équipe vraiment propre et Evelyne je pense que Aluba qui a un long et un large bois qui pourrait tenir hier beaucoup parce que Azo qui est moins vite fait pour la réunion et la famille. On se retrouve la prochaine toujours à la chaîne Nabino la personnalité TV Bisika émission Nabino chez nous Ezo les Canadiens donc une émission très classe on a ma question et kilo très posé. On se retrouve à la prochaine. Bye.